na minute nana combien de voitures nana 6 voitures 6 jeep que bato ba omola ngo teza normal teza lokuta okosa kasi majango yango na pas solo la vérité yema za na makambo yema ka misalaka yo ba yembelo nzembo na biso ba yebo ma ya pamba ya malili mutamela na ndako no eza na ngoti mbongo no baliaka ngoti siko na bino mo benga bango ba prêtre ngo siko baliaka na banani pas solo la vérité comparé vers Rambo pas solo la vérité libérez-moi na koli mais biso mo concernant to yebake kuna ndako ezani tu bo comparer héritier na wera pas solo la vérité. Tu vois, Falina Verambo, baza eloko moko. Donc Verambo il faut être fier. Il a fallu pour pas. Il y a 100% donc écoute. Pas solo la vérité. Wata c'est bon petit, lekinanga na conseil kaka aramoko mbangu nde pema. Pas solo la vérité. Tu bon. Absence ya David Mosso té yango esali ki sous ba stratégie Mosso eza la réciter. Azana nyango mutu tamiko. Producteur et héritier. Ah, producteur et héritier. Voilà, c'est un voleur, c'est un frappeur. C'est un frappeur, c'est un aventurier. Pas solo la vérité. Le 24 juin, faire rigoler dans le stade des martyrs. Pourquoi c'est ce que faire après pour le stade des martyrs? Pas solo la vérité. Soit c'est tika voiture a bouger té. A bouger té ti fallait obima. Faire gano. Mais ce qui va chauffeur à faire à pas, mais chauffeur à côté à kena ko ma petit chéri pas. Pas solo la vérité. Tu vois, Vasco m'a bien là pour n'a pas pervé. Zongi ça y est. Pas solo la vérité. Quand n'est tu dois comme que net fabrigas. Allez l'équipe va te belé to tengi ba combo pour abotaka. Musicalement parlant. Oui, abotaka. So tali bien filé moi la fabrigas. Otali ce qui Beckham ce qui Beckham. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisibinona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi.
na kati ya putu awa c'est la galaxie Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxie Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisiango. Tande ba nyengele matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Le boss côté mascotte a fait plaisir à mon petit Miguel. Voilà cadeau ya Bobenga ya Gauthier te pardon. S'il te plaît, to bobi benga benga. Miguel wana zu. Bobenga te. Général azolo ba déjà. Général alobi déjà. Déjà appel te. Biso ngala uti Londres na uto zona 79 €. 2000 € pour la TV pour la fête. À promettre biso fauteuil jaune. Voilà, vous allez partir dans l'année, vous solo bien, puis là on a mis sur TV, on a une réception. En fait, vraiment, le patron Bolobara, je suis un patron, mais je suis un mystique. Je suis Londres, je suis si, tu es comme dans la soirée. Tu es comme dans la soirée, je suis venu à la deux fois, l'homme puissant côté mascotte. Les qui n'ont mis Gaza au CP, à niveau donc bientôt, on a sur la vérité. Comment les propriétaires de tous les dossiers. Merci grand frère pour nous. Comment il y a Willow, en confirmant et comment il y a Miguel. Solo, il y a Moukili. Si. Merci grand frère pour nous. Derrière Miguel, c'est mon nom. Merci. Bamona koza fort. Sola ka bena ba vena yo, na ba ya na yo ozaka ba cadeau. Si. Bonne année.
ezoleka bien toza bien toza mpe na cameraman na biso Oxy de la République. Si. Ah, Oxy. Normalement. Il raté. Ici, on est là. Allez-y. Blague, le patron de côté mascotte donc Cashman au Saganara. Le outil Londres na vie to yawa Migenima donc c'est la vérité moi là. Il y a le bamanga passe. Ils sont toujours na ba patron. Excuse-moi. Apprécier la beauté de côté mascotte. Cashman. Vas-y wapi. C'est ça là. Voilà, je t'ai envoyé aussi la facture. Pas besoin de rater. Qui est Miguel Fati, non. Merci. Merci mon frère, merci. On a rappelé. Côté mascotte, ingénieur de banque. On fait un grand prêtre acteur à filmer. C'est mon blague. De l'autre, dans un système à Poutine, à la Russie. À la Russie. Appréciez l'élégance. Voilà. Il y a ça s'appelle, il y a ça élégantissime au patron. Général. Outil Londres na fait na ngai donc toyena mabele. On a deux fois. Il y a ça la migue les porteurs de tous les dossiers. Migue miema. Na minute oyo mutana sentir na nenga awa. Na ba journaliste. Migue oya bango tout. So boyi na yo na changera pas en papa. Et me dit que non yo mutana bango. Donc c'est nga gazwa. Moi le on a cadre sur la vérité. Pourquoi on l'a dit ça que sur la bien, ça la émission. Après côté mascotte, namo na zoya na motel jaune. Ça la émission bien, boya makabata bien, bo sur la bien à tout le monde tala. Le foot. Ah, nazo bana yo muto sur la mabe, bino bo sur la mabe. Si soyebi. Si. Ah, côté ya te. Les ali. Miga sur la bien la tricarate. Ce que ça, et ça, ce que ça te. Merci bénédiction, merci mon frère. Voilà. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. Tout la rabino vérité en face comme d'habitude. Tout le monde en janvier, tout en décembre. Ah, merci de la confiance au Pessah Gibiso. Merci de la considération, merci de la partage, merci de la conseil, merci de la force. Merci de vous abonner qui est belé. Tout le monde en janvier, tout en 18 000 abonnés. Mais là, tout le monde a 37 000, tout qui est 38 000 abonnés. Donc, tout le monde c'est plus de 20 000 abonnés dans l'année. Vraiment. Je suis reconnaissant vers vous, bande de Congolais, vous pouvez force, vous soutenir biso, vous tala biso, vous partager biso. Et surtout la bande de tout, au bas la page il y a polémique. Moi n'attends abino nion sur ça parce que vous êtes belé, bande de vous partagez l'émission, vraiment vous êtes belé avec sincérité, je suis reconnaissant avec vous. L'autre on a réel plaisir de clôturer Nina grand mécène. Yambo biso a produit un concert belé, a soumis un musicien belé, a produit un musicien belé. À produire l'album belé. Tout ça, il n'a pas tout nabiso. Un grand mécène, il y a Marambo Itali musique, il y a beaucoup nabiso. Même Marambo Itali, Marambo théâtre, il film belé à réaliser. Na kombo ya Gauthier Mascotte. Azape moko ya ba grand frère Oyo Atika Rangate. Le lot tout magasin avec émission. Tout ci dabino be streamer tout le vidéo. Tout magasin. Kolo to ya katali plateau. Alors bi migué. Toi na nord. Tant on sali déjà plateau faut réception là. Alors, la réception, il faut TV,
moni ndenge na yebu na bato na nga na staff na nga batikali na réception baotala biso na TV. Alors amonaki eloko ezangaki na plateau na biso tozalaka nango ezalaki TV mpona bandeko baakompagnaka baartiste na baplateau asombeli biso TV na valeur ya $2000, 2000 euros plutôt na valeur ya 2000 euros. Vraiment merci na ye, merci aussi na bato baconseillera biso, c'est grâce à vous nde tozo évoluer ni bagotier mascotte bazoya koyede biso koyede mosala tosalaka et puis bandeko botalaka biso bo hésiter te mpona koyede biso toza na grand projet tolingi te tolakisa bino to tosenga na bino mais soki oza na volonté ya kosunga biso numéro na biso ezalaka na sunga biso tosala biso suka na force toza na gotier mascotte tokoze musique tokoze bilan tokoze makambo ebele que je dis bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, Miguel les propriétaires de tous les dossiers. Comme on appelle ça, les propriétaires de dossier tout. Les gens Congo, on a flotté. Voilà, merci beaucoup à Arto Salina Mpola Lelo, qui est consommé la télévision, la valeur il y a 2000 euros pour nous baxer la biso na moi mini entreprise to sala na sur la vérité, au plus coup de pouce et le vraiment on doit déranger biso ça qui paye en la TV. Vous constaté et puis ok soumis les biso vraiment merci pour la signal. Non, you are welcome, il y a pas de souci. Na 5 ans ba message nyonso ba tutu ya mbongo ba mvondu. Ba edaka bino parce que mambo sala ka soki bino te toro mambo le na Congo ndé. Alors na ko ya te na mona réception TV zate. Attends que Nzambe pe azo pambla za pe fin de l'année za une de cadeau pe na pesio ko za nango problème teni. Voilà, merci aussi na grand frère Jimmy Belao. Tango tozali na gotier mascotte abenga ki fe kande zalara. VBC na yoso milamige TV pour la réception na ezala na faut TV munene quoi. Jimmy Belao pa kangi maboko te atindeli biso 2000 euros. Merci Jimmy Belao. Jimmy Belao merci pour la 2000 euros na o to sela makambo susu tango oya poto au mona na biso fe moni 2000 wana tout ça là vraiment merci na Jimmy Belao et puis na vena biso Zadio Congo. Ah oui. Il y a 3000 euros. Oui. Habillé moi oya 3000 euros, soit lundi ou mardi, on sait virement 3000 euros. Zadio Congo, le seigneur de la ville. Libo Koba, tout est là, pili sur le site la ratine. Merci pour la force. Bon, vous pouvez savoir que qui n'était tout lié, on a un moment, tout somba bilamba, tout ça là est fort que Congolais, tous en adresse, tous en presse, tous en plateau, et single et single bani pour la mission. Vraiment, merci pour la force. Bah, tout bandi mission, Kulutu, Gauthier Mascotte. Oui. Style d'habillement, est ça style déjà? C'est nationaliste et style anglais. C'est ça swag anglaise, babenga ngo na royaume na biso nationaliste. Soko tali ba tangore na kufeki, au moment na Prince Charles, ba soda na bango, ba prêtre na bango, tout le neti ba prince, ba lata aboye. Donc il y a une cérémonie. Dans la cérémonie le 31. Je préfère la tabouée, ils ont fait un clip, mais à la méthode anglaise. Quoi. Donc c'est mixé anglais riz. Anglais na riz. Voilà. Mais Londres, quand on a qui, babenga Londres, bana manger. Tu n'as pas compris le quoi na ba Congolais va vendre à Londres, ba simba kisi bana manger zara kuna trop. Mais que expliquer pourquoi Koffi Olomide mutu aboka bana Londres bana manger. Et ça va pour la ligne, mais que tu expliques ça? Bana Londres bana manger, ils ont raté pour Londres dans la kisi. Ils ont arrivé bana Londres basala bikamu ici. Net tout ça là lelo. Garçon moi à Paris, batambongo à Paris pe baza belé na Paris. Po balekinga. Mais balinga osa bikamu cité bakabate. Mais bana Londres mingi o batimba bakaba. Comme système anglophone, ba tout bana mboka ba anglais États-Unis ba bamboka ka banglais même bamboka Afrique ba Uganda ba Kenya tala bango bakaba ko leka batu bana ba Sénégal na ba Mali ba Togo tu vois ça système anglais soki ayi amoni penda ke masolo eza bien te akobongisa mais ba français ba bongisa raté ba kabate eza biso to za bon alors tema tondo kabela Koffi trop ko rozo biloko amoni penda ke o pena bana magie bana Londres eza kaneti nza kwa bwaka yinki c'est image. Ils ont magité, ils ont quitté, ils ont raqué, ils tellement trop, et bité, oh ils ont sous normal, comme ils quittent. Coca baboye va monter. Tout ça la ravie, ramboka ba plaisir belé. Et comment ban la magie ban à Londres, mais n'andenga coca, n'andenga makamu, n'andenga cotonga, ya somba. Voilà. Londres kuna la retourne à mieux que l'Europe parfois. Mais premier pays à Mbongo, ba livre sterling, premier pays, il y a monnaie ma casse na moki. Ils à Londres. Mbongo tourne au Saranate. Par jour, moi, je me suis la folie. Il y a
50 000 aliens on a journée moko. Et ça les gens peuvent gagner na yaka na baka. Na minute on a combien de voitures? On a 6 voitures, 6 jeeps. Que batu ba omolango teza normal teza lokuta okosa. Kasi majango yango na. O chotu nanga. Et puis na mikanda tour. Na mikanda tour. Ta. Net o jeep o. Zomo na peut-être na 4e so le 29 décembre. Le 29 décembre. Papier va payer ça on a frontière. O ezali numéro nanga ya enlignement. Les 5. En fait, si on comprend bien makambo yo salaka, yango ko filmer boka bana Londres bana magie. Ouais, Jarami tukalugwa bilamba. Net bilamba et tout ozo loboko pété, ozo kaba donc pardon téléphone koi ozo souffler donc ozo mon souvent papier ozo mon ta. Tu vois, on va bien en long book. Bana Londres ba yebeza long book na. Tu vois, ça y est là, long book. Donc, il y a une enveloppe à kaki, souvent, il y a souvent une enveloppe à kaki. Et ça, Nick? Oh, il y a une carte, il y a une carte grise. Donc, il y a une carte. Ce que tu as, il y a autant. Il y a une carte qui m'a ce soir. Tu as la plaque, tu as la. Pour tenir la question, c'est simple. Mais, comment ça se passe? Londres, bana magie. Au Monikombo. United UK, United Kingdom, donc Angleterre. Tu vois? Donc il permet même comme ça peut permettre autant. Registration c'est quoi? Le numéro de matricule. Ah. Le numéro de matricule. Ouais, tu as le numéro de matricule na papier na 4 donc voilà. Permet d'en payer ça là, tout est là. Même combo. Tu vois? Donc voilà, oza ya mutu ko auto na yango na kataki nango. Alors so na ba papier nango permis na papier yango pour ne pas na la comme mais masolo baka netinga na tu vois. So ki po lingi wana te po mige moni batu masolo baka neti tembenga na koto baka vraiment. Batu musu balo baka oza muyibi ba yibaka mige na ipte so neti karo ena ngoza nini? 2023, 2022. Eza Jaguar Asuka. Jaguar Asuka. Ouais. Ce que tu as dit dans la photo, mais ce que tu Jaguar Mouy beaucoup de temps, parce que c'est bloqué. Mais pourquoi pas le bar? Il y a une bobette à ma soeur qui va vivre, tout le monde va y avoir le biquet. Et Bakar, on est ça, pourquoi? Pourquoi bon dit ma bloc quoi? Après Jaguar Moro, tu banda dans une émission. Tout ça, on a tourné en 2001, 2011, ah, oui, 2021. Oui, noir, oui. Oui, noir. Oui. Osko Kulu, tu n'as pas? On est à Kala. Oui, les qui, ouais, ils en a kin. Na mona otine nga photo. Oui, ils en a kin. Au moni oh, mukanda oh. Il y a range oyo filma nga nango. Oh ya gris boy. Il y a mukanda nango. Moni ça des choses différentes. Mukanda liboso yango. Mukanda liboso yango. Tu vois? Oh yo deuxième. Do bakala nango to ya mikanda, c'est pas soko louara karobe loué be volé. Et dans ba papier te vous montre que kokani. Donc tous les enveloppes sont comme ça. Et l'assurance tout et ça donc il faut que ba fenea bo longwa na Congo to lingi ba fenea na Congo te. Miga sali bureau na eboye biso tozuya to leke mission bureau ne zaka migete miga zaka sous couvert ndeni bureau miga osa fauteuil jaune to abandi yango na place ya mukiaye na munene. Il faut accepter l'homme à son époque. C'est ça. Tu vois majango yango na mige majango yango na. Donc majango yango. Ba majango yango. Donc on a 5 jeeps, 3 vélas, dans la 5 Jeep, 3 Velar, 2 Jaguar et BMW Mogo X5. Tu vois? Donc il magie en gros. Parce que n'anga la c'est de l'autre côté. Ils délire na yo. Mais bandeko musu ba mituna babi bambongo yo dépassa na mituka batunso asomela na bango bilamba. Pona batu balobaka bon. Baso bilamba na somba bilamba Velar mutuka. Nane parfois non, ils sont malades. Ils ont la poteau. Ah non, mais retirez par question, non, s'il vous plaît. Non, ils ont question, mais c'est le yomo somone lamba valeur à mutuka. T'es bilan nane, à quoi bilan? Jamais. Soit à un bon au mutuka qui lamba. Ah, tu sais que mutango à la planète Max. Ah, yo za mbongo au somma mutuka au somba do somma lamba. Au somma on a vraiment la muki. Au za mbongo au somba ndaku on dit mako futela. Les aliments faibles, ils nanya ba parole ba faible. Et faible à finga car so moni garçon mazo finga yo trop na TV faible. Les armes ba faible. Armes ba faible. So moni muta ilinga ka yo o sala ye lokote. O sala ye lokote bo bunda pete vie mo ba finga ka petona linga ka te petona kansandeni vie faible. Au lien esprit.
arme na bango ya wana ko finga kuluka ba problème quelqu'un qui est occupé nous on musala no sala ke mission migrant na tonton ngate wana ton occupé ba tu musute système to na ngo mikolo na Lenos production ezaka ke soko tali sima o comme le banga mungwa kende liboso ko landa ba mbrière voilà Lenos production ouais à ce net pour moi au produit banane. À ce moment ici, nous avons produit d'abord Toyambi Ser Nabiso DS Mukani. A commencé Kimia, à ce album nae. Et na album nae comme nango titre comme nango Kimia. Non album comme nango Kimia, mais nzemba le besoin tobi misasingo ya Ser DS comme nango na linga kayo Jésus. Et c'est Ser DS ça a succès. Il y a des gars. Il y a des gars ko le rabatu tout monde bazoyemba. Bino mo boye banzemba ayemba na ayemba pa vient biso bozi boziana boye banzemba ayemba pa allo papa bonheur téléphone papa bonheur boye ba vona ezaye donc bon e pa nzambe siko fu boyo ka basha bana nzambe nyonso be église nyonso ba tutu ba sambla bolinga banzemba nzambe ngana zanaka simple producteur nazo sala ka lokumu ya nzambe matalikolo ba tumsu ba kanisa ka migene toza boye wa garçon moko mutu esalaka te oza voyou oza ambianceur mais tandis que topesa mosala na mboka na biso tozoproduire basere tozoproduire bafrère wana ntango bazwa mbongo album etekami concert ebetami na ndako bato balie mais motu moko boye omona ye kaka azoboya yo te ye seki ye asalaka nini mais ntango tozobimisa mbongo mpo produire musicien neti CRDS toproduire bamisien ebele tobimisa bato ebele baweranson tozosala bawile longomba bato bamona eza mbongo efo ebima c'est de l'argent na lokotaka te. Mais Mikolo dirait beaucoup plus maison de production à focaliser dans la serre. Te bango de babeta portement mingi mibali baoyema na bango subiente. Ba serre ba su te ba mise ba oyemba ya basi ba mingi te. Na moni ke loko mise ya basi ba mingi te pona kala mise ya basi ba obimisa bango ba vie Luambo ba vie Rochero ba vie boziana ba vie na biso mopao ba misa su mise ya basi te. Na moni mise ya basi bazo sila na mboka. Bapongolo balarasute babeti masikini tobi tozongela super basi po mibali bakomi trop comment mboka bato bayemba ka bana basi bana mibali bayemba te et puis loko mona sali lisusu mige pona on ne sait pas bato film nanga ezobima na Netflix ya Inis na Rose bana biso basala théâtre bomona bango basala théâtre na ba siatula na ba la duchesse na bato belé ba na communauté na besoin bango na produira bango ba osala film na Netflix sortie officielle ezali le 1er janvier sortie officielle dans le premier lobby il y a lobby ba omona nango na ba YouTube na ba biloko nyonso ebima donc bato bazela Inis na Rose et puis bazo yemba banzemba bana miki to boyi bana na biso ya moins de 15 ans babina banzembo na biso mikolo to bina na ba fête ça se fait jamais bana batu na bango il faut ba yembela ka bango banzembo bana mikolo pe tozana na mikolo basala banzemba bana tunanga na Kongo na yemba banzemba bana nani te na tudinyo kaizana ntotunyo so nani mais azate ah ouais il y a personne musicien moko yemba banzemba bana te muta kipa bana te siko nanga osala biloko boye bo mona neti na osala j'étais bon moni na chaque ni les prophètes chez eux donc même Jésus ba juif balingaka yete quoi. Mais un jour sur nazate na communauté bokansala Gauthier Mascot namba Eve na osala ba mission mo ya bana miki bana Rose azana 14 ans ko 15 ans Inis azana 11 ans ko 12 ans bientôt bazoyemba ka banzemba bana bazo sala peka ba film ya bana quelque chose que personne a kanisa ngo. Voilà, toi en 2022, les derniers jours il y a année 2022, il y a quelques heures tout côté 2023. Bilan na yo na activité, na vie de couple, vie de famille, na business, est positif ou négatif? Positif à libella, on a plus à libella quand on a batterie ma casse pour être négatif mais batterie na positif à ma casse. Est positif par rapport à quoi na néo nini o nzamba a sali pour na yo au coup c'est témoignage de bandeko batala biso parfois. Pour na néo banda janvier til décembre. Bon, on réussir ni. Na réussir ndako na ngesili na tindo image na vito ko la sango ta ko photo ouais na ndako na ngetu sila na tindi mituka to na kin na produire ba musique ebele on est tanga sikoyo ba ser na biso Niclette
Miss Niclette na produit ba Gel Show na bimisi ba Kev Hip Hop na bimisi ba G-Men. Donc je travaille très bien. Et puis nazo aider Babola et voilà. Ba bloc belé bilan angeza positif, vraiment. Donc tu vois talaka ndako mozo tonga ndako ya valeur ya $150,000 aussi ici yango na une année. Et ça quoi na makaya bute miki. Combien ndako papa? Ta yango ya na ko laksa bato. Ouais, tu peux insérer. Première partie beaucoup insérer yango awa yango tango ici le bache ba vitre. Donc sur les caméras au monde donc ça ce qui troisième parcelle nanga en fait. Donc c'est ça. Nana 3 parcelles pour le moment. Bato ba yebinga batambaka pan ba yebi pembeni ya vient biso José Makila Ngwaka. Ya bonsoir petit no Gauthier mascotte. Tu vois et puis bato bazali susu na monga fula ba yebi oza na côté monga fula et puis bato o bazana limité ba yebi kinana ndako na limité to somba kala ngana dezimboise na seba na loa o kofi abwaka wando bwaka. Voilà. Et là on y est dérangé na o ça le passe en général. Liwaka ya ba mission na biso batiki biso o ba kufi à part yango rien deti chala mona bosala déjà business te malheureusement mama chala mona to sala business te to coopérater mais to monana c'est moko boye na bando leka na raga plus ya leki na biso raisa vambili ngai na bando produire papa Madilu fala ya Londres nazo produire après biso na plateau to kiti mama chala mona mataki to solo là mais na tika la produire mama chala mona te. Voilà. État que congolais bilan mboka na biso na année o pona yo mboka etamboli bien ba konza mboka ba diriger mboka bien ba sali ba preuve bien pona makambo etali mboka bilan mboka na état que congolais état que congolais bilan mboka eza bien te na kolia côté kolia eza te ba toujours balelaka oui niveau na kabara na bandeko na ngaba na Congo boya eza na ndenge na tinda mbongo babenga ngo world remit so tele world remit na ngana ne oyo na tindi plus de $17,000 ya kokaba donc bien mutako tinda mbongo bon na mboka te amba bloka nga mona changer numéro na tcheli numéro musu pour ko pesa mutu quelque chose à dire et ba famille na ngai te donc voilà baba aider quand même batu balia bien s'il te plaît ba mi konzamboka ba yoka na biki camarade na nga classe général Christian Chouard et puis to tanga na Alpha-J to tanga na epina na Bukavu tina tenait du bande a comment le chef d'état major Félix Penaïbi Félix très bien tant zo vanda na Londres na bi pe mama Denise très bien aza penza ndeko langa kota mère kota walungu ba mushi pona za muswahili musakata tu vois donc moi vitesse pour batunzala nzaya l'équipe nini osenga na ba konza mboka pour année prochaine batu balia babongisa mboka banzela mboka ezala bien tato na poto to se na poto point to lia to tambla to rouler na kara batu tu basepeli to rouler bien mais ce mboka kila mabulu mboka na nzala to vivre ndé et ça là passi on les batu neti biso boye to zana ma esprit a bien to kozora pour comme so présent na mboka ya passi parce que mboka batika mboka na ba milimo ya mabe kota trop mutu asungaka mutu aza bien akobongisa mboka nga bakokomisa ka président mais ba mboka mususu ezobonga eza nango te po mutu asambelaka te il faut na bonne foi okaba omoni mutu akaba mingi bakomisa ka mokonzi te parce que mutu neti nga so bakomisa nga président kasi mutu to akomi na carte de crédit nde ezalaka na poto osengi crédit ozwi yo moyeba ndenge ofuta première fois olie après deux ans bapesi na 4 fois ya erreur ya crédit ti omona 4e fois ogarde mboka ebongi mais bapesi ya crédit te babanke ya bien eza te c'est vraiment pitié il faut tolobaka boye mpo baninga oyo baza na pouvoir nga bakamani nanga ebele baza na pouvoir ya même mwana ya mama leki na nga Aimé Badju aza ministre na Congo bato bayebi te aza mpe na famille nanga makila na nga Aimé Badju na pesi mbote bababare tu vois biro ne mobimba bandeko na nga bazali tu vois mais so nazoloba c'est juste kolakisa ke basala musala baza ba na poto batangi na poto na biso et c'est pas rien qui bozui poste wana bon meka ko améliorer voilà on a quoi pour la élection message là
message na élection parce que bato ba congolais balelaka mingi bato bavotaka basungaka bango te surtout côté ba députation ba député belé tozaka na bango balekaka na TV tongo midi pourquoi par exemple neti ba Daniel Tsafou tongo midi pourquoi tu vois internet ko défendre les petits peuples mais le loi tika na TV ba député belé ba décevoir biso oui raison il y en a lobiti oui bien raison réseau zani réseau za petit il y a là kangambanga ouais zo mbongo kangambanga so lobi salaire za soutien il faut kangambanga au moins na susu mutu mo yaka na vélo ba otindi kango vélo mo ya kichaka chaka Eliezer au moins la raison lo baka susu petit il y a là kangambanga Congo za bongo donc so pa akangimbanga te ba obeta ba bomai bon ça bon politiquement mabe c'est pas bien donc état de droit ils en ont ezali mais il y a mbongo kangambanga déjà mais à côté kangambanga nde ezate voilà merci to mekio ka moi bilan selon yo et amboko na biso ne évoluer côté musique yo za producteur vous la maîtrise ma mambo état de musique très bien banda janvier de la dernière jour pour 2023 bilan musique congolaise selon you musique congolaise est tamboli ndenge ni solution ces derniers temps ça fait 2 ans qu'ils sont bien très bien très bien vraiment super bien mais juste kaka bazoye bakoba komanie batamla na musique yango te il faut musique esandinga liboso omoni liboso ezalaki vis-à-vis ndule boke na nani na chez na studio Mama Ngebi ndule boke na Kipwanza ndule boke bo ndo ba misi mutu zo beta yo ki bandule beti na ki donc kine koma soki neti uwenga ko beta batikile uwenga beta na ye azwa na ye bomengo te wa misi po beta faut beta ka ya beti ko to bo partager ba client et lo ko ne faisonga eza na ngoka ka derby déjà derby faisalaka sans derby na ndule simba te lelo o ko rosa sincère yo expliquer biso que ezapé na ba mitu et train o bazo mema musique ngo kende pe dans l'avance baza toujours on zanga te même depuis ça fait longtemps depuis quand les ala là mitu et train bazali rozanga te so les baza bele presque bango nyonso mitu et train bazali Kofi Azali, Wer Azali, Jib Azali, Fali, Ferré, Inosbi, Héritier, tout le monde, même Babina Filet, tout le monde. Bazali, Mundibu, tout le monde. Ça, on a robot, ça m'a tout moussou, Pam, Baba Miel de son, Bazé Belé, et Belé, trop même. Bazé Belé, Fabrigas Maestro, Bazé Belé, à Osaranté, Badéplique, Bazé Belé, Babeta musique bien. Tu vois, Babeta musique, leader à cause à la tête Ndoule, Ndoule, c'est un leader, tout au fait, dans le grand monde, Londres, États-Unis, le leader à cause de Ndoule était. Nani amenga za la leader babarae, Tupac Shakur. Babarae pour la ngaza la leader. À part 50 Cent c'est Simba, à Outa prison, à Gaza Jaro za ganga betu ba tout partout à quand c'est on the Fox. 50 Cent ça bimela ya biso yo depuis siko betela nga sans pompage à kokate. Ba beta yemba moko ya abunga na mili. Wana za ndula américaine ngele. Mais ya biso iko za na leader. Eza rumba iko za na leader te pour un akin mission morote ayo ninga babeta ali kofi mission mutamakasi ate mission gangster abi ko mani arme ate no one know how to shoot, no one know how to fight, no one know how to run, no one know how to do any business. Donc mutumo aibi business andule te bakena ndula ninga gisango na ninga ba prier to tikela ekaka bomuni boye batunepe ba kotelier ay ba misi na bango ye le premier to leka ndule za te ba biso le premier biso ba producteur nde to biso le premier bino ba journaliste ba biso mutu le premier pour azo mériter azo ça. Voilà réponse na ko pesa. Est-ce que polémique peut arranger musique na biso ba polémique ba tiraillement selon yo moni là le mot polémique c'est trop parce que les mots français mais biso en anglais to benga ngo derby. Derby ça veut dire que des personnes ba kutani ba sali challenge nani a gagné. Mais na mot polémique c'est un peu trop hein na pour français ils appellent na ba mot lango moko comme c'est le logo grave mais ça nango polémique te ils ont nga ndou le fait que bongo mais monte polémique ba na tolo ba en anglais siko no one know how to shoot, no one know how to fight, no one know how to run. Donc na ba kuta te mutu moko ba ye pena no place wana depuis kaye
Fabregas pena ye depuis que na bandoko luka ye na carnet a tout kaka depuis qu'il poa bato depuis que babimi bon moi même na France babuba basala yo somé le wana kin ndesi Fabregas bato kutana Richie bon na avion babundi te kasi betinga kara batika biso to vanda polémique ya lango te bana bango bayuma so ba pena bata polémique okutane boye bagarre pena biso muto abunda te ba obunda te c'est que botika na bino polémique bino ba fan bo tchaka ba polémique ba kotika kana bango ko bunda te ba fan bo Lexa Air Pamba ba ko bunda te ba ko sona ka pesa bien aéroport na aéroport pena Kinshasa na pesa bien ya bien bagarre pena na dongamo do avant pena bo matin bon matin pena bo pena zeli muninga ba kecho pena yo lu baki nga osala ngabo bagarre wo mo pena na bo ba lo ba yango bo bunda nga pena ngo ba bunda ba ndula ngo bo ende bien ya on est que no one know how to shoot, no one know how to fight, no one know how to run. Donc bana bonga ba yuma mi devant ngabo micro boy papa lobi ponga ne na za boy na za cage fighting. Tu vois, d'abord on a un maître à judo, deuxième dan ça judo pas maître Narcisse na zone aki na centraki na judo ka centraki na ba général o ba awite o kangaye mikolo Elvis biso to bima na ba Elvis a masananga judo. Tu vois, alors na yebi masano comment na kosimte. Donc est-ce que ça coûte na moto à chrétien na TV boy baga na biso na traîner cage fighting nga batu ya londo ba yebi ba masananga ba yebi na judo ka kala batu do tanga na bango na njili nga na zaka chef de classe ba benga ka maître Scott moni la ici ça qui maître soko mi mvando okomina ba garde mais nga moko grandi yo mona na beta masola sport na segarati tuna chura mboma yebi tuna ba maître belé ba yebi yakine na maître pena maître dona na médaille tout médaille ceinture tout bala changu ba yebi tout le monde a yebi on a ça moni ya changu wana na sala pena eyule zoa yeboma de quartier 1 ti collègue mbanse ko na simete to zongi to ke de bonon matete na baluki ba metto to matete ba yebi dans maître tongo na esko na poto na changer comme cage fighting bakangi cage bakangi porte que les meilleurs gagnent yonga sko na koma ko tangisa parfois sur tellement beaucoup les gens ne comprennent pas comment ça qui na bêta trop. Je suis vraiment un kiting, mais ce n'est pas ici que je peux montrer ce que je fais en tant que sportif. Mais étant que mon bal sur côté de mon tour aux embâtirements, bon sens que n'inga baga na dégâts nga au cause de la géance ndeni au mata au mata sur la vérité au mata mais to comme patron na mvandu na comme ce qu'on a ba petit nanga ba sécurité ba bi que vieille moko pe soki mutanga ba rebiso abare général Douagon petit nangai merveille Rambo mais avec na souka avion se défendre kitoko donc toi bien mutu faza la bongo ezate ko zala ka o côté langa te yo mu faza prénom ngana ki mambongo chaque dimanche nakendaka sport mais vendredi mercredi bagarre normal à cage fighting et j'entraîne. Donc je fais depuis que j'étais enfant ba camarade nanga ba yebi ba tutu ba yebi mais ya on peut tchanga pe maîtrise pour kala nazaka voyou akosakanati nga pena soko singa ke na robeta ko zala ku douter na ya ulukonga mo mais mutakola ka mutachanjaka on n'est plus dans cet esprit là nzambe pe na sepelaka na yenga longa esprit ba bitumba wana pour na mona mo ndé koloka. Voilà, merci. Mais bah misi na biso ba misi album. Toza na Formule 7, il y a Fali Ipupa na kata Formule 7 wana na jebisa ba toza na nzemo eza wana ya Joasi Matata Ange Céleste. Choisi Matata Ange Céleste. Donc nzemo eza wana éternité. Suka na rumba éternité boke bo consomango. Donc nzemo le nzemo wana ezate na kata album wana Formule 7. Il y avait na biso Choisi Matata, choisi Matata, choisi Ange Céleste, choisi Matata. Donc, vous qui vous consommez, tout ça na album il y a Kofi Olomide, comment on ça, légende, il y a Kofi Olomide. Souka na rumbe na kata banzembo wana. Tout ça na Selo Abimisi, Kombe. Tout ça na Robino Abimisi Libiso, Iobe. Dans la Fabregas de Misebiso Nyongo. Bah type pénètre dans le terrain. Et de 8 ans, il y a type autour de ma micro dans les derniers 3 ou 2 mois. Et j'ai même piano aussi, balle des matchs. Aussi, tant consommé, il y a artiste de l'émission.
Ouais, Nazuta a consommé. D'abord, je félicite d'abord Vienabiso Rambo Mopao, Batuto Tangi, Fabigas, Miss Album. Mais pour être vrai, na question nayo, Veramba Beti qui tourne bien à dépenser na musique. Au moins, on a latin na tongo. Mais il y a sa vie, moi ma casse na promotion, d'où le vie est bien, mais pas trop. Je beta bien, mais pas trop. Et beta penzate na bafle mingi quoi. Et beta mingi na bafle. Na ebité pourquoi cette année, mais vie à beta. Mais cette année en tout cas, na ebité sur le BBC en sans ayebisa batu ba cliquer pour faire ça na maman na ba suivi na ba YouTube na ba. On dira dans la probo pirater ba. Ouais, mais beta te. So ba pirater ko tunde fait beta. Tu binga na bimisa ba biloko mususu ba artiste ba pirater na ko tongo pela na bimisi te mais na radio na kin na boulevard ba petit ba tam sa CD. Ah! Oh loko na ba tam sa CD ben lela. Mais et ça là kenzembo kende. So so ba pirater ko tunde foyo kana. Te vieux changement technique de jeu ou bien bateau ba na promotion ba ko quitter. Ba ko quitter. Na yebi mutuma wando sa la promotion ya vieux tala. Omoni merveille rambo. Eza pona okomisa ete tant azara na kin petit na nga wana avant yebi ma merveille avant de na caméra bo. Azolo expliquer nzembo moko do. Nga na yoka nzembo ya china mwinda na lukutu. Na yoki ngote merveille akomisa nzembo. Nga binzembo mko na yoka ngo seke penako na yoka su balbu musute. Metango yoka ngo normal mais publicité. Vieux zong sa ba soda na rai. Na ceinture via na suna basoda te basoda nde bakomisa album en fait voilà net na lo ba fali c'est bon na za ko côté là yete mais album a fali so ya fali na komisa hein ya fali basoda ni ba komisa te basoda asali publicité n'est bien so ko tel même ba view na YouTube eza album a kofi pe beta il faut montuma ba no komisa mais quand c'est album ezala bongo bien album so eza bien bat ba consommer mais ezala bien ndeni so yo ebisinga te album ebi par exemple Fabigas yo mto informer nga siko ki Fabigas leki na nga bimisi album nga na yeba gité single na yeba gité donc ça se passe à bouche surtout pour d'autres album mususu ya ba wenge ya ba tu mususu batu ba yebite na média mais yo moko de bouche à bouche au partager au salut boye tu vois fallait abeti kitoko banzembo za bien ezokende bien ndenge pena ndole senga tu vois mais ya vie ya batu mususu balle de match. Ah, bon, ça va. Mais balle de match, bah, bon point. T'es pour sans pub. Tout le monde, une semaine avant, j'ai bien piana, papa chéri que j'ai sali, ote, n'engaza boye, n'obi misango le 24 sur le 25. Nazadio Kongolo nazala na za muta papa chéri. Ayebe écoute. Na tune au place obi mabi na ebite, comment you nga nazala na we na ebate ke eloko we rezobi. Azo peut payer quelque chose. De publicité. Promotion, c'est important. Tu vois, c'est important. Aujourd'hui, on a combien. Ah, c'est le Scrum. C'est bon. Ouais, c'est le Scrum, c'est bon. Sur le talipé na YouTube, et qui est pendant 400. C'est bon, combien c'est bon, super bien même. Bon gondé. Au moins c'est la stratégie avant qu'il à Sanita Betindoule, à Salibo, à Lobeliango, à l'Ekina Média, Bozela Bogoyoka, à Yoki, c'est bon, c'est là, c'est bon. C'est là en tout cas super bien. De nos manières, tu vas te Falina c'est là. Ah ouais. Falina c'est là. C'est longa. Bon, tu me souviens, je ne vais pas parler. Bon, vouloir rater quoi. Mais je dis que la vérité. Bisous tout au bête, on a ba carte, yoka, on a banzembo. Na ba YouTube mais soko tali ba nzembo kombo ya selo ezali kolo ya fali tout ezali kolo surtout na mwenze nzembo ya fali Lady Di soki Lady Di na yebité sur ayembeli nanu c'est bon, c'est une belle chanson mususu wana soki je t'aime c'est une belle chanson et voilà tout le monde azo consommer azo sepela nango et ya OK mo pa ngai fona yeba nzembo mo pa na soki na yebi moko eza soki zela na monaki zela ta na oluka ko Dongo, je sais pas c'est quoi, c'est comme on dit. Biberon. Ce qui Dongo, quelque chose moi bon quoi. Mbembe. Voilà moi générique. Ça passe mais ça passe pas. OK, toi vieux, na moi angoissement. Vieux, tourner moteur. Alors tourner moteur pour la promotion à album Légende. Mais na kati ya Formule 6, tout le monde il fallait aimer ba mettre belé. Ils ont l'expérience nani
tokoloba neti nini ba homme d'affaires oyebani bango ebele na kati ya formule 7 fali ayembi bato ebele surtout ya ba homme d'affaires ya bato bayedaka mpe makambo loko amleti yo bobotyaka poa mpona mama musique na biso ekende liboso nzembo nini oyo yo vraiment koti na album wana ya bamaître oyo fali ayembi moto moko te oki nzembo ya Joachim Matata te faux chanson faux chanson bon nzembo lipasa bambo balalisi pena vunga finika to nzembo ya matanga yawe eza teke fale beoyemba te nzembo nde bayembeli motu wana banzembo nyonso faux chanson banzembo oyo afalu esimbi oyo ayembeli motu te meilleure chanson neti na ebiso je t'aime titre je t'aime beta yango te oyoka oyoki yango te mais nga na fidèle ya nzembo je t'aime eleki na nzembo ayembeli mama na biso Nana Ketchup kitoko nzembo lipasa bamongo faux chanson nayebi tunata Jimmy Bela kuti bacheka na kabu longola eloko nini yo mais oui bino c'est compliqué te mais eza te qu'il fallait à composer bien te nzembo eza bien mais bato yo biso ki ba maître soki ba décamètre soki ba bobenga bango ba prêtre po biso to na biso ba servant bango ba prêtre na yo ki te nzemba bato tu wana tangi bona ebite mais album kitoko album eleki album bato belé promotion kitoko mais banzembo nda yembeli bato wana c'est à revoir bato wana na ebite la musu bamo bana makambo nzoto te mo nzembo simbe ete oui na des na kasero pour nzembo moko na kasero pour nzembo moko te banzembo je t'aime pour ni je t'aime mais maître na c'était maître moko ouais ya semeki na biso Nana Ketchup c'est na banzembo tu bayembeli soki bato lobi wana banani ba maître na préfère que banzembo vie Kofi ya vie Rambo il est qui banzembo ba maître tout mais oui na biso on a biso vérité na moni na bio que banzembo ya Kofi ezo kanate ya vie ezo kanate mais abeti ba clip kitoko poko to ba clip via ça ba clip monstre très bien mais na préfère banzembo wana ya vie ki banzembo yembeli bato wana omoni ko yembela mutu nzembo ezalaka yo mopoza na makambo oyo nazo informe yo bako yembelo mama na champ omutu nzembo yembela zadio pa jibe mutu to yemi nzembo zadio ti ye maka na makambo ye maka misalaka yo ba yembelo nzembo na biso ba yebo maya pamba ya malili mutu amela na ndako no eza na ngoti mbongo no baliaka ngoti siko na bino ko benga bango ba prêtre ngo siko baliaka na banani vraiment ngana fidèle ya nzembo ya choisi matata ange céleste éternité nzembo wana biso na moreno bien sûr yo boyino me ngai na osinga na batu na album wana formule 7 ena nzembo lekite éternité na elengi nzembo ya choisi matata ange céleste grand maître mais quand même on dit quand même côté wa maître azala congolais mais ana l'art vendre mutambonga mabe tupese mbote pesa vio no mbote wana vio no la muzuzu bino boyebi apeso 100 euros sepeli te yebe tanga balikolo ba 1000 migi oza boete tika mutu wana vana apema mama mvandu wana mvandu devant yo tika nayebi naninga réalité naninga vérité wana bato babimi na 2000 na biso to bato ba 1900 problème te concurrence bazo comparer course ya Falina papa ne Kofi Olomide yo umeli na bango umeli na musique ba congolais lelo ba mo comparer ba warrior ba comparer Fala l'équipe venaï l'équipe papa na l'équipe Kofi to lo ba bien l'équipe Kofi ba Kofi peut va permettre te ba warrior ba lo ba bon tant yo tala lelo aura la musique congolaise entre Falina na Kofi Olomide nani ana aura ya musique amboka na biso. Quand tu dis aura, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est un pouvoir. Quel est le ce qu'il faut bien entre Kofi et Fali. Mais ce quoi entre Kofi et Fali, c'est que je peux vous répondre, Miguel. Et ça, mon tout mogoti. Na bango ba ceux qui ba warrior, ceux qui ba trio, ceux qui ba warrior là qui sont guerriers. C'est ba guerrier moko mutu fait ça là.
Vie Rambo aza père ya Fali aza grand frère na ye aza grand frère na biso aza vieux na biso ata tina tolobaka album ya Vie Rambo eza penza na moto te et il faut ça la promotion te bo en tout cas ba fan bo tchamukia na se beaucoup mo comparer Vie Rambo on a Fali même Fali est mort c'est pelaté Miki o ba comparer na vie na Gauthier Mascotte na vie moko bete bo tika bango surtout ceux qui ngana yo toi yo aleki nanga o te via o vie ndenge ngala mito so na ki obeta porte pas vie Gauthier Mascotte ya yambanga mbala moko tu vois Fali na Vie Rambo baza eloko moko donc Vie Rambo il faut être fier il a Fali poupa à 100% donc écoute Fali peut faut être fier mon vieux mon pa abimisinga salanga masolo na zalaboy ce que vous comparez bango na zo beta bien na zana aura entre papa na moi entre grand frère na petit frère mais que ngana ko la pele lobwe na makasi na force la musu na lelo obeta ngate pesa nga sous de 20 ans mingi na lembi o tchenga ba chuki obetinga vous comprenez la force d'un homme ça se termine avant sa mort la force d'un homme ça se termine avant sa mort ba père na biso yo kasi père na biso nenga za ba père na bino na mito so biko li avien kuma obeta ete ça c'est-à-dire Fali obeta kofi c'est to comprendre et c'est incomparable donc tu comparer bango non laissez ça donc ba to ba comparer ko ba bango laisse tomber on a zo bana bango o tangi kombo ba wario pardon parce que eza ba fa na Fali laisse tomber bo comparer Kofi na Fali te eza polémique moko eza na mutuna makolo po biso to yebi nga na yebi normal Fali na quartier latin na yebi Fali na quartier latin na bengi sa bamba obeta concert na Londres na quartier latin nga na tout roba no kina mon fleury to vene ma mission quartier latin Fali Soleil nani toloba ba Gibson butu kondolo ba o mwana dindo yogo ba to belé à quartier ba pas c'est ko c'est mutuna mbunda tu vois ba to belé na yebi bango na quartier latin ce qui profite. Mais moi na koli Vie Rambo pe a comprendre que moi na pas koli face à nzela na ye abala abota libérer moi na akoli kolingate a tout temps mon fa ka na ndako petit na moni sombi ukuna olieni yela nga bebela kolia te vie moi na koli libérer moi na koli mais biso mo concernement to yebake kuna ndako ezani tu bo comparer héritier na wera est-ce que pourquoi on comparer ka héritier na wera te voilà question na yo ezani question mo ezani sens te. Et pour dire aux fans, laissez nos musiciens tranquilles. Vous avez des fans, il y a vrai. Vous avez des oyo à 8 hours, oyo à 8 hours. Et le reste, c'est la futilité. Voilà. Tout dans le stade, il y a héritier. Pour la date le 25 décembre, l'équipe, mais les actualités aux producteurs. Date sur le béla qu'on était, on est déjà date le 25 décembre. Et le béla yanga de makambo. Moto na malili. Ceux qui promotion ça bien, makambo ça bien, azo matazo za gloire et accueilli pour la vie. Et ceux qui a préparé bien té akiti et il faut encore revenir reculer pour mieux sauter. Donc pour nanga ezaki ou amati ou akiti. Sigo pour na mintu Richard Mati to akiti. Akiteme na katikati. Mascotte. Yo lobby soit à Mati soit à Kiti. Siko. Na wana avant concert. Après concert. Siko après concert. Tout ça non après concert. Si. Et Richard est-ce qu'on a positionné. Mais ils ont goût à température. Et quand ils sont obligés en à zéro te. T'es mis tous obligés tous en à zéro. Oh nandeni. Tous obligés. On m'a bête. Ouais, on a lobby qui a na 44, on a 50. On a 50. À Kiti zéro te. À Kiti te à Mati. À Mati te à zongi na 50. Mais avant stade azaki na 30. Aux autres prochains il pour l'événement na stade de Martin. Wata c'est bon petit leki nanga na conseil kaka aya moko mbangu nde pema comprendre biso toyi ba secret ba stade ba secret ba musique na bando soane na WhatsApp na zo komela ye tozo sola mais ezana aya mo yo mo fo fonga mayaya bo yo o sali nini vie olobi na kena onde nini soko tali bien ba tricot ya wata na sali ba tricot na somba plus de 10 000 billets nga que les gens ne savent pas. Là, je suis pour la maison, nous sommes 10 000 billets. Nous avons ça tout en tour, il y a parcelle. Nous avons ma campagne, nous avons qui, Kabolaki, Monga Fula, limité, nous avons qui, mais
bayaki pe stade mais mutu moko ko musamo ko soka elongité prochainement il faut bureau ezala assis Pakali Ngomba na pesio mbote osalaki makika Pakali Ngomba ye momta saki publicité makasi les autres bakora été qui n'est pas bien. Il faut associer biso nyonso ba vie to ça to yebi ba secret ya kotondisa. Mais il faut courage te pas na yemoko wata ayaya boni na moi nazo beta stade yo raisonner ndenge na stade. Et après c'est tout hein. Secret zani pour la stade. C'est que ça stratégie oyo na rolo na TVT. Na web peut-être de ya caméra pour ba fitol ba oyiba. Et là c'est que na biso ya maison mère. Et zaka stade te zaka na ndule quoi. So na PC on a TV mabe. Pour na minute tous les musiciens va quoi c'est que ma to et télémitui on mboa moni muyiba ko tina le pan bozo secrétaire faut ko benga. Bengi aya to sololi aux secret. Yebi na mo na Londres tongo. To yebi. To yebi ndule. Pour la deuxième date na azonga sous na stade marqué o eleki obiso na bino to moni. A se décider d'être sous stade l'année prochaine. On le binani. A kotondi ça. Mais quand année prochaine là. Notre chose comme on est paiement. Bah on va regretter pour mieux sauter mais pas tout à l'heure là non comment non il faut c'est la 2 ans pour nanga ceux qui montent stratégie à héritier nanga va héritier à l'album sous ce bima après ou après bêta so ta liste il a fallu que je salue WhatsApp bro a beti a 8 ans balum mieux belé pour bêta stade a vu vraiment pour batoyer quand na stade a fallu ça ba congolais c'est que les gens ne comprennent pas ba ivoirien ba gabonais surtout ba ivoirien plein ba azoka ta 15 000 ivoiriens ba yaki botala ba vola Côte d'Ivoire nezaki plein tu vois botala ba vola à Sénégal botala ba vola Mali botala ba vola Afrique du Sud ba vola Poto Kolobate tu vois ba Gigi Bokole ba Bobo Kakese ba invité ba tuyanenga des autres pour bakota tu vois il fallait pas invitation ne sama na batutu mututo benga ba ya yebaya mais et salama quitté tu vois publicité ba pano et matité et j'ai pas vu tout ça quoi yangwana quoi mais bloko na nyoso héritier traverna David Moxo yimo David Moxo pe na kin to mona qui était ba stratégie professionnelle on ozo biso pour na réussite à concert na ye on irait za la quitter ba panneau ba publicité makasi et c'est nga fait producteur ou a produire ba album bo associer les projets net ya monene bo parce que c'est un grand projet ba projet le ba stade de Martu bon absence ya David Moxo te yango esali KM sous ba stratégie Moxo za la réussite azana nyango mutu tangi ko producteur ya héritier ah producteur héritier voilà c'est un voleur c'est un frappeur c'est un aventurier aza producteur héritier ça makambo ye moko asengi ya na ye asengi vie na ye asengi ba master na ye ba matisi ba PC là ye azaye neka couverture to beta li solongo awake David Monso wana c'est un aventurier aza producteur te a produire motuté aza na mbongo pe a produire te c'est un aventurier tu vois ce que total depuis héritier atika David Monso héritier merci aux héritiers za mayele na sepela na courage na ye ya otika mutwana na loba bien que David Monso akokende Kinshasa te akokende Brazzaville te na kaka awa na plateau na j'espère que ozoyeba très bien na loba ki akokende te so akeba obete ba obomaye po afrappa tout le monde oyo fali abwaka mabanga frappa tout le monde oyo héritier abwaka mabanga alors c'est un aventurier. C'est une aventure. Donc, il y a une raison qui est sortie pour le Kangaye. À cause de Umukamati. Voilà, tous les qui merci na présence tayo. Merci Mandeko tout, après cette chance pour produire dans le moment. Merci na Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel de l'émission Oyo. Merci na Evan Tumba, patron na Kati Anvex. Merci na Junior Bongongo, ya Union européenne. Tous avons toujours un esprit ya Union. Merci na Vinanga Yagi Baena, colonisateur de la SAP, monté mais Sylvie Baena, na Katia Italie. Merci na yo, merci na Vinanga Jacques-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business, patron. Merci pour tout. Merci na 600 Clim Malili ya Congo. Ana Kin, mange tenir biso. Merci beaucoup frère. 600 Clim Malili ya Mboka. Merci na Marcolino Daroma monté mais Clarisse c'est l'Opengi na kati à Londres. Merci pour tout frère. Merci Mandeko tout osé belé Nico Kabamba espoir na biso tout bana chango. Ça dit bana chango bokanga kombo. Nico Kabamba espoir ya bana chango. Espoir na biso tout bana ya chango. Merci na tout ça pour na biso bana chango na vision na conseil na reproche
Kolo Tunanga Niko Kabamba, merci beaucoup. Merci Narno de Vouma, 500 mégapixels. Petit frère propre Yagelor Vouma. Merci Norsi de la République. Merci Bandiko Tout. Oyo, Pesa Abiso chance ya Olanda Biso. Et puis, tout la photo, tout la vidéo. Et ça, concept, il y a une émission de Biso, plutôt comme on analyse en Biso. Alors, c'était la République en Biso. Le 24 juin, dans le stade des martyrs, les pâtres, le dynastie Oyo. Le 24 juin, faire rigoler dans le stade des martyrs. Pourquoi c'est ce que faire après pour le stade des martyrs? Il fallait mettre un an avant de Paris à Kitimba, moi, à stade. Il fallait mettre un an. Il fallait mettre avant, tant que Kiti. Tant que Boloko. Ouais. Retourner faire le stade des martyrs. Mbala Mogo, Mbala Mosi, 20 stade. Bagumba libende tango na moto. Balia mafuta ntaba na moto. Na habité azande konanga papa Hervé. Batu bakoya. Mais on est cholo basikoyo. To benga batu baya. To benga batu baya. Ozolo bana mo hésitation. Omoni yoza moto po mona makamnet musika. Mona on est des liste na ba plan. Tango bimisa ba plan sérieux zara. Parce que l'obisang obisem lo mo awa. Miguel jour au monde David Moxon qui ça na somelo voiture. Obisanga bon émission mon ça date de un an passé. Événement héritier à mon nene na stade des martyrs David Moussa quitté. Ma concert héritier beta pour na ba sortie officielle ba album producteur de David Moxon, David Moussa qui n'a raté. Donc moi j'étais ngala pesa ko confiance moi ya parole na cadre wana. Mais il y a faire hésiter. Faire ça la plein, vous assure. Ah, ndenge Teresa boy. Terrain comme ma baie. Depuis que 2022 dans l'élection. Ah ouais. Est-ce que c'est bon? Très bien. Est-ce que n'est pas na présent au tir na stade on est ton na ba kende on a bon ce bombe quoi. So ba buki stade. So qui pour elo mo salane. C'est ça et pas ngana zo koma. Non koma te pas ton de sa tête. Faire ça grand musicien. Ayamba bien ba rumba. Mais n'attend ni na beta concert. Bon les attendre élection mon frère. Il y a une ça depuis qu'à la fin de faire changer bureau na JP Mindia na PC Mbote big manager talata yomo talata yomoko na juin na élection wala za batu bazo voter vous n'habitez et pour nga date on est date bien donc ndeko nga faire na yuto lo bango na émission mo elega ki papa Hervé grand musicien batunde nga question na isi bango nani azo ke bien na baki fali ana 50 ans l'air Papa Hervé, na autoroute, n'importe tamboula, bakomaka, 50 à l'heure ou 60 à l'heure. Bisous te respecter 60 à l'heure. Mais il fallait à 60 à l'heure, à 10 à l'heure, ou bien 20. Les infractions autoroute. Mais voilà, les infractions. Mais ça faut que Moutoukate, mbangwa ko sakanate na ebisio. Soka nyatika loko vitesse. Au commis bien, quand on le kata 70, ay moko le kapé 10. Mais azo nyata na été. Yé moko, na ebité za nini za problème, nini moi je compare. Papa Hervé. Sope na bengi to solo la na pesa ma stratégie. Oh nazo rappelé mascotte. Oh mascotte benganga Hermo mascotte boy. C'est quoi tout ça ndeni? Respecter autoroute. On a écrit là-bas 60 ans l'air mon frère. Yango ka eza souci na bien. Pour na vandi na Papa Hervé, moi na benga Papa Hervé. De faire aza pena makila. Na maison même dans do boire te faire aza tenemeli. Tu vois? Et c'est là on s'est plané le faire kita. Batbo kiti saeza batu bala pembe na bureau à faire. Oh, ingolo bateke faire aza danger te, mais bureau ya mabe. Pona nga benga na batu wana nyonso. Est-ce que faire pas yoka ba bureau ngo? Ayoka bango. Non, aime so yoka bango. Très bien. Oh bon moi date le 26 juin. Le 24. Le 24 juin nana che. Yo ces affaires. Bureau. Bureau, so moni bureau batu tout ba koya minene c'est que benga na bango. Somoni bureau batutu bakomi mututu afunga la champagne au sala ya ye makambo na côté bengala bango mais bokomi minene bwende ni bo sala ko makamdeni bureau fait bango tu gaya à part mutu mongo na mona kabundaka trésor Congo que je sali mon frère
Ce qui trésor congolais à la raté, nani Kidaris Nabiso, nani Makaouz, Kitoko, tout le temps à part Bango Banane. Fils qui est la bundara. Naebi écoute na mon arrêté, na yo kakapeti. Ah. Vous avez un problème fils qui est. Naebi était, Dieu me voit pourquoi, so naebi. Nepsuka Makaouz na trésor. Non, mon trésor congolais, Makaouz peut tout monde na kalatan, on pas redire à Missi que je sais, c'est tout. Wamsusu wana basala ke l'autre côté. Je peux mine déjà mon stratégie. Il y a un bureau côté, c'est la famille, c'est derrière les caméras. Mais batu bana faire tongo pourquoi? Abenga na bango tout. À part trésor Congo. Le bureau est à presse. Au moni bango so comme bango bengo presse donc à moni pendant que non, à autant là 200 personnes donc yé pendant que président de la République coutana na gloire ba mise bazala bon. Après, moi, je suis aboyé, tout est vimbi. Je suis là, je suis là, bébé. Dynastie, un parti est là, si ce que tu as selon vous, un parti ou dynastie, c'est là, faire un agilité. Faire après 15 ans, je ne me trompe pas, un agilité. Faire après 15 ans, un Bill Clinton. Faire après quelques temps passé, à réémile sur la Céloscram. Et c'est une efficacité, un parti. Est-ce que un personnage rare. Les alliés dynastie meilleur album. Meilleur album. Oh, n'importe quoi yemba eza, moni ko yemba. Eza makamususu na question eto tunanga sikoyo. Faire azo travailler ndengeni pour beta stade Airboy. Est-ce que rotondi ça? Eza des choses différentes. Au gros ça la meilleure chanson na studio ba sombi CD. Mais comme na air concert batu baité. Au gros ça na CD, au teka CD batu ba sombi. Mais na concert batu baé plein. Mais na ère ya koyemba boya CD batu ba omona ngo obeta banzadi na banzadi ba ogamba ni deux des choses différentes batu musu ba makasi na publicité mutu musu mona nzembo na ine to ba loko kanza yeso mona loko kanza sa publicité abeta ndule ba 10 personnes ba 20 personnes mais soko kena iTunes na 10 heures ate kaka koleka batu nyo so tanganga donc ndule za bongo. Ce que moni koto ils ont simbaté ils ont bêta n'engue papa faire gol azo yemba bien na studio bat bazo télécharger pour ils ont té comment na iTunes na tala qui on peut té comment kitoko mais ce que est live concert en plein bateau au relaxa biso nini qu'est-ce que tu es capable à faire à nous donner rien ils ont dirait aussi c'est université et ba biso qui est na université qui est na collège mo que no tangisa au comme zonga sima o ngana okokalanga te papa aussi c'est université. Mais est-ce que faire un concert à Kobetate? Kobetate, c'est trop. Que ça la plaît à Maninga. Parce que stratégie à date, ça compte. Mais faire ça la paix piraté? Bon, faire ça à Beta Stade. La différence à Beta Stade en Afrique. Dans le bas, on se soit avant Stade en Afrique, va inviter yo, mutumo match bazo organiser parti politique na bango MPLA ceux qui inita bazo sala boyo ki obeti stade mais ça yote. Stade na yo eza ndenge gicho to beta fali abeti bawera ba beta stade na yo oya ko inviter wana eza bango te mais a obeti yemo to pese quand même chose bibo to comparer différence à vitesse aux Zolobake fallait autant à 60 faire autant à 10 par rapport à quoi fallait à 60 faire à 10 mais par exemple il y a une pour pas comprendre bien. Merci ba tu vas comprendre ba ça faire so ba bengi a obeta concert aux États-Unis akende so ba beti ba bengi faire kendo beta concert na Canada akende so ba bengi faire yaka Londres yaka ngana faire to so ba yoka na mbongo musu pesa mbongo te kasi mbongo wana ndeko izo sala pe mabeti yo ba concert musu ba kende za mbongo to pesa mbongo sur place yo yaka nan yo yaka te ya bakela na 20 chats bana sa na poche pona ndima bena ko beti sanga yo no yete bon so kangi téléphone musu ya mbongo te confiance te parole migi soki yo baby senga nanga okosanga ingolo bate papa cameraman na biso akosaka yo eza yo migi papa cameraman na biso eza payé c'est deux choses différentes. Tu vois différence il y a fallu ça pas kenda ba concert akenda ba concert azo respecter contrat aza na temps aza en l'air ayambaka téléphone soko bengi aza na temps ya kopema mutu réfléchir makamususu pour signer contrat kitoko wana fali mais ozo ba faire benga na ba bureau na ouais message ezanini rapport ezanini na makamona téléphone affaire na ba bureau na mais kasi bureau mtayamba téléphone apesi presse
mvandugo te mascotte azobenga ah mascotte ndeni ça va bien ah kitoko boya na moni eloko moza na Londres bato mo bo ba présent ba a réunion ba ngi conseil mo ya ministère africain ko beta ay ko beta fallait to beta ba président na Londres o mona ki honte o mona ki to mona ki na Londres oui na state pardon ouais a beta le président mais quoi ça peut faire mutu ana ba rumba kitoko ba beta mais effet gars yo yambi no téléphone te maatro papa Hervé chombo dans le bas on a une mission tout ça tout ninga différence il y a babiro fali na affaire ezani biro fali so ta biro fali total bobo kakesi intelligent totali merveille nani msusu wana merveille merveille tout nani intelligent sage so c'est tika voiture a ko bouger te a bouger te ti fallait obima fait gano mais si on va chauffeur à faire à pas mais faire à côté à kena ko ba petit chéri pas pour faire obima ala mso 2 heures de taille na quartier ba mona papa il a 40 oh patron voando na kati yo zelati de différence ya ngwana parce que a commissi bango ba master a commissi bango donc respect wana ça souté ya moni ba opesa ba rendre mauvais service papa veut tolobi lisusu na répéter soki ka olongoli bureau na yo tala Vasco Mabiala tant on pas faire ah mais faire kitoko faire se faire aux la beauté sur Vasco Mabiala zalaki na pesi Vasco Mabiala mboti mingi na États-Unis na comment au Canada oui au Canada mais to benga na Canada biki na mona numéro les États-Unis bima tu vois Vasco Mabiala pour na papa Hervé zongi saye ils ont dit tant wera azalaki na umoni malama wera na koti na moli solo oyo malama wera ezali tango Elliot Mundobe Longwe to ko cha oyo papa wacho kufa wana nani na bosani kombona il y a toujours des stratégies les gens qui annoncent qu'est-ce qui arrive et ça la moto ceux qui batona ba susute ai au mobete ba poto obi ceux qui bien filer mikolo comment ba cha caméra ceux qui bien leki linte zabite ata kutu parti muke kotite il faut que pendant mobimba yana zo ba papa Hervé a roulé bien tolinga kai mingi namoni ba nzembo kitoko azo yemba bengi ba kakol ba JTT ba tutu imagine toi-même que c'est le comme ça là papa Hervé promotion à lobela kai c'est le Oscar que j'ai sali tu vois mais eza makambo c'est là ko salate c'est là zo mona que mission ya bien boyé to raté tu as regretté un jour et puis c'est trop tard quoi. Et on réponse n'a pas ça pour na garder longtemps pour naïe. Donc a essayer un peu stratégie. Ça donc elle aura mouké zo sanga ne avec la vitesse wana. Vitesse wana. Biso kala to zaka moni quoi ça faire. Biso créer kango petit na ba sita musampai na Londres ba Beazi ba Wilfried Bopili que je sali René bon ça na ndako Wilfried Bopili. OK ce monde la faire wa. Après avoir qui m'attend ba qui m'a na visa nanga on a bien ça on a Londres na ba JDT na Bill Clinton ayaka le sous to salier groupe na zongi le sous quartier latin tout na quartier latin groupe ya quartier latin na pesi fi on doute que mboti hier président ya quartier latin donc chaque groupe ezara na batu na masa moko bo soki wazi soki ni na Londres président ya wenge maison mère fali nga azana chef na banga ba wa aso na Canada donc chaque orchestre eza na structure moko boye ba ba chef na chaque mboka bacha so yeb sanga ya faire eza wa merci ya Fabigas ezate ya ba mususu wana to ezate merci aux spécial émission to aussi sango année to komi na montre nanga à 17h30 quelqu'un vous avez plus des 1 heure donc eza émission Souka to la dernière photo Oxy donc le roi des émissions sous l'action des photos to clôturer vraiment émission dans quelques heures to kota 2023 merci pour passer la confiance pour non pas oh ndako na biso na pesi leki nanga merveille rambo bambote prince bakali ozanda kuna biso nga linga bino to merci na linga bino to yo mo migeni mana mona pena migende ngo banda na ningo komi na biso esengo moko na zaka na merci donc yango to lingi pena ndule kende bongo ba musicien bazalaka ba musicien te bozo yemba musicien fo bota comprendre musicien fo bota
nabite ko bota na cadre ke mwasi na ndako na bana te mise fo sala ka ba mise mususu ka ndenge to siko mingi neti Fabregas aleki bato ebele to tangi ba kombo po abotaka na musicalement parlant. Oui, abotaka so otali bien na film na Fabregas otali soki Beckham soki Beckham tangelanga na bato babimi na bota bébé Boutou nani so abota pa Fabregas donc Fabregas na bota na mobali ko ana mbiji to la so photo mo et sali mo polémique na toile na internet ba tchon ba page ba polémique na ninga na bon mais tant que doyen tant que mukulu to la ça paye et puis to be consolant état les lieux papa mbalwa misu kiseni mais état les lieux ba congolais belé ba sepel na ngote artiste Fali l'histoire teli leki na biso Jenny bato ba sepel na ngote bato bakani sofo bakanza na bité yozo kanza ni tango ta la photo bébé yana ngo photo normal bébé ate moni congolais soka moni kana mwasi na ndao oza pe mama leki na bino petit se na moni na momi moko ba benga mère na moni wala mwasi kutu bango yeyo la musu cousine masa na moko besa boya mwasi na epona ka makambo eza conseil no pesa bino ba congolais nanga moko pe menga na sala yango te so moni mutu na mwasi tuna est-ce que ni elakisi kaza mwasi ni elakisi kazo folei akotala so mutu te ke fille petite sœur alati kitoko aza sexy petit sœur akota so grand frère te nga na monango nazaka na mwasi na voiture toiti na biso masolo business affaire naka ndenge baza wana en tout cas bawuti penza towiti wapi do congolais abulaka moni eloko na sima likosi na nga aomona ke chapeau na sima kuna eza na bibende betaka bato bachuki donc pourquoi ngo yeba ce qui est derrière quelqu'un mais il faut laisser ça na opesa bandeko na nga mibali na ya basi botika mutu nyonso na vie privée na ye bigi eza concept na opesa na ba page polémique na ba bino ba journaliste mutu nyonso na vie privée na ye so ba cha mutu tout vie privée na ambassadeur mabe awa migi la musu yo moko gadraga ngo mona mosa denda liboso na ote OK ka we kingo pene bukana otalaka nzoto amwasi mais comme il fallait tellement que mukebe tala ba tutu ba bi polémique ba tu wana nde ba coureur de jipo tu vois totika ke bomoni mutu na mwasi boloba mutu osala vie privée na ayoki nzala zolia lipa na nzela libumu na yoki nzala linga koya na nzala so pas koye boseki vie privée en mutu za vie privée na ye que chacun fait ce qu'il veut au moins au déranger communauté te mutu olia na nzela mutu amoni mwasi mazo draguer mutu akoti na boîte azomela champagne na ye tika ye amela champagne na ye tika ya lia na ye bomoni mutu aboyi mwasi oyo oyo bakomele bato bana bapoya mabala na ndako mutu aobanga koboya mwasi mpo baoseka ye famille eyebi famille elingaka mwasi wana me kuna mwasi ata semula pamba lambela zu papa te papa abimi aluka mosala mama nazoya yoka kobima soki obimi problème soki obimi te problème finalement soki bolingi papa tonton suka wapi voilà merci ezaka conseil il faut arrêter ça conseil. Merci à Jimmy Belao, grand prêtre. Merci pour tout, grand frère. Jimmy Belao, il y a Amour Mamba. Jimmy Belao, il y a Amour Mamba. Ouais, on a pas Jimmy Belao, il y a Amour Mamba. C'est mec na biso Jimmy Belao. Mon fini ka Jobo. Mastalanga na PC Mbote, il y a Amour Banda, ouais. Merci aussi à Colonel Gilles Massoua. Donc Colonel Gilles Massoua, merci pour tout, merci pour la force. Tout clôturer émission, tout clôturer année. Vous êtes toute dernière émission à fauteuil jaune pour l'année 2022. Merci. L'année Oyo, Maître Nini Oyo a frappé l'icolo, ou a similar l'icolo et danger selon vous. Tenez à 5 mètres, s'il vous plaît. Oyo monagi téléphone et sonné, il y a en Afrique awa, mais c'était là petit carton. À payer ba pan, à payer ba car. En Afrique d'ici, après Afrique d'ici des bases à la Maître Nini. Maître Nini qui a dit sur la terre qui a frappé pena à simi pena à sacré pena bon. Bon, on a zalanga honnête hein. Exact non net. Na honnête na koloba Jimmy Belao Mirajabu na ve Jojo Mandiki. Mo Mirajabu azambo kalati. Te silaka. Muni wayoka na susu. Kayo na bazo abare baba oko bien. Babi mikolo wana masananga. Ba tu ba renye mikolo jeune mo na free d'ici ngoko se biso avec tu biso za kamta tout entier. Je venais sur vérité. Te mutu mo na free d'ici boye ko na nani. Comme beaucoup de ngandelo comme ça batongo linga okumisa makombo yebakate général congolais somba lion na Afrique d'ici asomba nani lion comment nani jeune moboye héritier to boka ba mikolo yo yani kinia babi mikolo na carte
Thomas B. Voilà bato ba petit nanga gel choc na pesi. Mais bon ndimaka pe, ngana ndimaka mutu. Bon ndimaka bana ko zeli lote. Ngana za inchangeable. Yannick ni wana magira lire l'art d'été. Mais ba beti na mboka niveau ba. Il a fait quoi à Kinshasa, il a fait quoi en Europe? Asala ni na pesa nani musala. Non, ngaba blog wana. Nga fona ndima mo ni boye opesi ba massa ba emploi awat. Ya onde to lingiti. O frappe o liambongo na o 500 000 o liango yo moko na mwasi na biso to kumi so prani. Oh, yo fo liambongo mutu wana. Kasiri kanyo rien. Nani? Kas. C'est la question. Les cas. Ano a juité. Moni batu muso tanga wana batu muso waka makelele moni za tsaka mama na makelele donc songo pa problème batabwe ezo na ngoye makufi na ete. Nangungi batu musu baka makelele ba opesa emploi te biso to pesa ba emploi ba Jimmy Bela wana avant d'abouer na ezate pona côté là na plein confinement abenga batu tu na Afrique du Sud apesa bango ba biloko kolia ba mbongo mo enveloppe mo madesu mo saki il faut aider Jima kena na Kinshasa bo aider biso to kena na Kinshasa na kina mama na bimisi batu na hôpital tu vois ba biloko ko sala et puis sans qu'on filmer moi je filme bon li solo roi manitou po yokate kasana que naninga ba mettre ninga ba talar pe ba sola te batu musu ba ba débrouillard mais ba mvandu te mvandu c'est quelqu'un neti otanga ba vient ngai Ledia hôtel Ledia yo ibika hôtel njaka kenkerie ezali ba moni ba mvandu ba niveau wana tous les gens ba débrouillard moni moto azimbongo na 12h ako beto mbato mto zo mbongo na 7h li passa mbongo fali ayembi ba yipo to nginda na pesi mbote bana mwana vraiment na pese monde opeza mystique ya te za monde te il faut que ça la makambo o mingi ngaso na yoki olier vie au moni 2000 o muta pese nga mutu te na respecter mbala moko po yo na mutu na boyani ya ni leki vous comprenez mutu pese ta 100 € mingi na respecter ko leka mutu oyo akina mwasi na ye alaxi biso sombele sac a sombele voiture oh il a acheté une voiture pour sa femme mais c'est sa femme non. Oh. Mais je vois si ma tante n'a pas c'est bon. Wapi Western Union. Mais tout ça le système Kennedy. Wapi crédit ango. Kennedy bien malamozo. Exact Miguel. Ah je céleste. Oh ya kana batu mo bo mi bale mi sa to kumisa wana émission mongo boy. Ah, que batu wana tala bo lata Nike. Ah Miguel batu ogangelinga o lati na Nike na émission nanga. Ozoganga. C'est ça nga leginanga. Mais l'autre on a ah on me dit comment ça là ba Jimmy Bela ba biso tani ngobonga migo comment la boga yo utala Luanda boete merci ba montre kitoko merci la olingane ba lobela hote tani ngoko merci ah migi vie za kaboye merci ta dernière émission au matin merci ta dernière émission pesi biso confiance aussi si Anina yo bénir émission yo moi to yambi yo boye to kota dernière émission Sombeli biso TV yo Sombeli biso TV la valeur à 2000 €. Donc, première émission, si année 2023, elle a béni pour la biso. On est celui qui cité par Nzambe. Amen. Donc, il y a des mieux qui sont l'année prochaine. Amen. Migi, na vanda awa, na pétate. Donc, na vanda awa, na tigande parfum awa solo, ya kitoko malazi. Nde batu baya la vanda mutali bossa ouais on a parlé mutali bossa alors batu baya ba mise moko ya to boyi boya ko petele kiti s'il vous plaît excusez-moi ba mona nga miga o débrouiller ma vie na ye boli ko mona mutu vraiment mona uta Afrique te abima surtout batu apoto akala ba journaliste akala na ba vie kala to ka so combattre le mbongo gouvernement ningo za biga yebisa ba biloko emo za pe ba crédit emo penga na sombeli yo mais to lagi site voter te me funa loba te migi Mifuna loba. Mbongo moto l'accès mais TV quand même to l'accès. Na yebi poto ya mboka tricage et comme abasali openda likopo ba viebele ba vingo tamandefu. Ba musuba suki apembe ba nini petona miki foto kitisa ya okanisa nini. Ah ba yepena basi na bango ba ko sala défilé na se okamwa. Obi ngai pena mukona mona pena poto e baby mukolo ba papa mo bimana ba vie na nga ba ye penza na ba mbunda na ba machete na ba mbeli na ba nzete. Bah la fali campagne qu'il fallu Robert Tati fali to bomayo bah la faire campagne pour faire azanani migi pour baza banani ngana vanda boy ngana na kofi to vandi ba na produit concert na bango fali to kangeli bango na chambre ba musicien normal vous comprenez faire to vandi na wera boy na ba concert na ngana ba clip na ngana ba production na ngana moya bimate nzamba pamboli fali amati
nzamba pamboli faire bon moni nenga banda musique bino so balukeli bo finga ye lelo bakoma obi bato bakomisa ba mise likolo ya car bato na biso ya potoir bayebi ko minimiser le côté. Il faut parfois minimiser les choses. Mutu pena leki na voiture na ye ah nice car ta voiture est jolie mais na mutema kokota timate yango tima wana nde e matasko ba mise wa oh ngapena ngana vanda ba ngo bana vandi ba salinga mission so ba benga ngo soki nini soki live soki nini ba ofinga nga oh so na mita pena TV oh gote masko bo finga ngai oh maka bato ba lobanga na bien ngote na télé gauche na télé droite oh mais pourquoi ba loba bo c'est pas moi Congolais aibo matisa mutu na ndenge moko ke mutu azate lelo oyo yo exemple na pesu ya ngwana mige je te jure au moni bureau oyo ke bana ko mela maya batu ke bana ko lia biloko batu mige okufa Congolais ngo mona jeune garçon matate parce que au suki ya terre tu es en train de monter qui tu au fauteuil oyo zaka pomi o leka pa mige zaka ah pecha pa pa ma cha ngola na tokeno lobani na voyou wana pechu wana impoli talaka mutabomisa zobozi ngala leka miso ebisinga ah kasi yo okufa te mingi wana bomisa zobozi na ibisa bat baloba nka ba chroniqueur kokende kuna te abomisa zobozi mais soki na landa ki bangunde lelo za boete c'est en venant que toye batu musu ah gote masko leka kuna aya kenda kuna ya leka boye nde batu baye pourquoi il faut moninga souffrir kaka c'est juste ma parenthèse dototika mterma be ça sert à rien et puis surtout quand on a bêta c'était makambo batu moto aza papa leki na hote ya na hote ndeko na hote grand sœur na hote abali alingi azwi ndako na yemo kazo buka abuki ndako pona nini abengani mwasi ne po ani aboyi mobile est-ce que talio c'est pas ton problème monsieur c'est leur vie laisse tranquille nga bien na ko mona yo na mwasi no boswan migi na okanga maboko parce que beaucoup de gens qui ngana zakite. Pourquoi il faut tout côté dans la vie privée non? C'est ça, c'est juste un conseil pour nos frères nabiso, ba sœurs nabiso. Tout tika kolanda vie privée à bateau, c'est privé. Nazara emo nazo produire moto tout na oh bon à part ce que musique au sala kanini ata yo mo na oyebisa. Bon son chose que na betara bateau ma bateau na masasi. Tu vois, na kokosa kaka parce que ça vie privée, ça sert à rien. Mon ara vient nenga ye. Bon na benir kiti na pesi yango ba Lupemba na pesi yango mapamboli première émission ya 2021 bato bakotala yango boya so ebele tobengi bakongole nyonso boya ebele tolingi mpe boya kofingaka awa te boya koloba makambo première émission ya 2023 dernière émission ya 2022 voilà mige niema en tout cas na beni kiti oyo na pesi oyo mapamboli na bacaméraman na biso bureau kitoko c'est déjà symbole on est ya lipamboli ya osombela biso eloko na fin de l'année, il y a bénédiction. Il faut être homme de parole. Homme de parole, on est sur mon vie, on est sur mon TV, bon la carapé bo salaka. Vous comprenez? Bon au moni baloba proverbe moko na lingala, mbo aliani po nanzala. Bo dame na tout miku aboli na to na tokoli na kiniti. Yebisanga, est-ce que mbo apoto ayaka farata? Rien. Mais pour na nini ba ole saye. Mais na kini mona bo lambi pena miku ngombe bolie bo sidisi bo kei bo bolie na miku. Tango bolie mwana asali farata mboa osani après mboa wa mabeta mboa alia mais mboa nanzala c'est comme nous les Congolais il faut que to paye sa biloko bato balia pour bato bakende na place mabete c'est tout. Voilà, merci de bandeko to batali biso so za na bato ko remercier to ba meilleur vœu pesa ndame bon meilleur vœu nanga na pesa na China Mbenza mon ami collègue nanga université China Mbenza na pesa mbote na pesi na Zadio Congolo ciné de la ville na pesi Laurent Lorenzo na pesi ya Bobo Bokole na pesi honorable Bokole bambote na pesi Gigi Bokole na pesi Mike na Irlande Lukadi bambote na pesi Gandhi la Mignon mbote bele na pesi général Christian Chihuahua chef d'état-major na pesi na Braza Kiki Christelle Sassumbote, Claudia Sassumbote, na pesi Betou Banka Sassumbote, na pesi Claudia Sassumbote, voilà, et puis famille nanga nyonso mobimba famille mabaka na pesi ngaba mbote belé, Jimmy Belao sans oublier. Bon na pesi quand même moi Rajab Mbote et ba bonne année place aux alliés, na pesi ba musicien nanga nyonso ya Leonos Production, na bandi na Ser na biso nani Jaël Show. Bonne année, na Niclette, Miss Niclette, bonne année. Na Ken na Ser na biso DS
Mukangi o mikolo akomo benga na kombo ya Kimia bientôt album nezo bima na pesi mbote na pesi Kev Pop na pesi G Man mbote na pesi Cordon na biso Lennox production John Tumina mbote belé puis ba journaliste nyonso ya Congo na bosani binote na ba musicien tout ya Congo oyo amoni ke la mususu na blessaki en interview nanga ba yaya baleki ba ami mille excuses eza juste kaka to meka ko éclaircir makambo zo leka na mboka na sali yango te ke na mutema mabe juste oye ba position na yo pa ozali po sala bien et mbote na ba musicien nyonso et puis félicitations na ba album nyonso ebimi o tanga ekombo na 2022 bato babi na ngo et puis ba yoka ngo et puis félicitations na Fally Ipupa que je salue en passant na famille nyonso félicitations na Koffi Olomide félicitations na Weranson oyo camarade ndeko mampata na États-Unis na yoka voice na yo pesa bana na puis mes condoléances na Sankara de Kuta wewa wewa oui papa oui Sankara de Kuta mes condoléances et puis voilà vraiment ça passe au perdre papa bato ba bungisa ba papa ba yebi passe wana en tout cas wewa courage nzambe arosala nayo et biso bato za ba parents to yebi comment esalaka donc yo mo pe mi genema merci et puis bonne année na ba journaliste nyonso na général Merveille Rambo bonne année na petit na biso Prince Bakali bonne année na ba journaliste nyonso basalaka ba émission na bango bien ba Nati Lokole ba na PCP la reine Mandibile na mona ki na émission moko boye et ba monsieur héritier bazo ken Milwanda na sepeli na sœur la reine Mandibile parce que azaba to basunga tano beta ba concert ya kala wera na Belgique na moni pendant ma sœur Mandibile na pesi Soumaël Kina na Genève na pesi Gilles Emporio bambote bela comme na Paris na pesi Delors na Lyon sœur nanga bambote belé na pesi batutu dena mwana grande sœur baye bakatela musude na mwana baye ba musique religieuse na pesi mbote belé na ba Clara ya Marie Claire ba na États-Unis na Washington na semeki Denis na pesi baya Romani ya bienvenue na pesi mama Pascaline mbote belé na Kinshasa Pascaline Gwemani et puis voilà na suki sipe na ba cameraman na biso Arnaud de Vouma en tout cas de la République Conseil de la République Oxy de la République kitoko Oxy de la République na pesi mbote belé en tout cas na pambole bino nyonso en tout cas plateau mige impeccable merci plateau oyo tala ndengeza merci mais ba fauteuil oyo ko changer te ko tia noir te jaune simbi na yo po moi tolati ba noir na jaune de kebi so cheka ka noir to changer la bisote te to ke na batati 2024 na 2025 to changer so to ke na vert citron vert citron verbe fin vert citron fin so che noir kunde bembe olali na bosana ki pe journaliste masa na ngai na bosana ki papa Rose na peso ba mbote belé merci Gauthier Mascotte merci bandeko to atali biso bonne année na bandeko to 2023 to ko na Kimia na Yesu na bosana brigade na peso sabati leki nanga c'est le aussi émission to ko ta lelo biga Gauthier Mascotte ninga pe efficace boza pena bien bana ba kolia pena bien le soso pena on le mais pena patron émission ko ta lelo po c'est la dernière émission année 2023 to bana to ko to panzene biso tokutani lundi donc émission kota lelo bandeko to ekota na tokota na Nzambe ça dit surtout 23h sur du temps qui existe kanga vraiment mis sous sambela singa ba projet minene singa Nzambe batela yo singa Nzambe merci na famille nga bateli biso to singa Nzambe merci na boto na 23h donc to kota 2023 okota na bénédiction na lopembe okota na boîte na loyenge tekeba keno prier nano après boîte après okota pe na hôtel na loyenge ti prier nano hôtel après Nzambe liboso nyoso na si tukutani bino na 2020 so inza malingoni ensemble check ni gagné to c'est bon c'est bon tout solito c'est bon tout solito il est 30 ah il me fait la soucate c'est normal c'est normal